Chaque chose a son temps. Après faire Egola, tomoni Koffi Olomide, Tolobake, Fally, en tout cas, asungi ba musicien belé ba koma kosala ba don ndenge ya mesana kosala. Mais bandeko ebele ba koloba, apesi bana yoyo, apesi bana ba chips, apesi boye, apesi boye. En tout cas, bandeko toko sala analyse ngana bino parce que oyo Koffi Olomide asali na Abidjan eza après concert na ye oyo autai kobeta na oya ye deuxième première dame ndenge moko akobenga yango akobenga ye voilà donc c'est un peu ça et voilà mbote na balandi na biso nyonso o balandaka biso vraiment quant à moi je vais bel et bien j'espère pana bino pe boza vraiment kitoko faete mbiye ba mbote na bino vraiment Madeleine bozalaka wana pona ko like ko partager vraiment ekosala biso bien eza une façon ya ko soutenir oyo biso to ko sala. Toye lelo bandeko na ngai après avoir concert ya Koffi Olomide na Abidjan oyo ye deuxième première dame na yebi ke Fayette alingaka kutu bongo te babengi deuxième première dame alingaka bongo te mais show eza te tokobenga ye ndenge papa na biso alingi tobenga ye tomonaki bango concert ebetamaki critique esalamaki ndenge esengeli kosalama et tomonaki otosengela ekomona et après en tout cas tomonaki ndenge mamasi akataki loketo ekendaki ezongaki et après concert wana tolali tolamuki tomoni bango bake kosala badon non Felina moko boye ye moko takomi papa et ses enfants toyebi déjà Koffi Olomide aza papa moko alingaka bana tellement alingaka bana mingi déjà kokende kosala donc oyo esali biso bien parce que na ndenge ya mabete bandeko na nga nayebi te botya na ba commentaire peut-être bino bomona mingande na boye banda na banayeba Koffi Olomide les quadra Koraman songe ambeli babeta kaliko fite en tout cas banda na yeba Koffi Olomide ti lelo na mona esika pesa badonte donc naloba c'est la première fois na mona place Koffi Olomide ake kopesa badon na Felina moko boende to mona ka Fally poupa en tout cas Fally nde eza domaine na ye ou bien ze loko moko boye peut-être po osala ngo fozala orphelin to lo babongo to orpheline po sala yango parce que Fally poupa sala yango tellement trop et puis amemaka biloko tellement belé et to lo ba peut-être parce que ebi passe wana yango estindaki asala yango et Ferré c'est la première fois ngana mona Ferré asala yango et puis abanzango na mboka bapaya. C'est la même aussi avec Koffi Olomide. C'est la première fois tout le monde a Koffi Olomide a quelque sala don place moko boy na Abidjan na mboka po Abidjan pe eza Afrique oui mais eza mboka na biso te po biso mboka na biso eza Congo mais abanzango pe na Abidjan en tout cas bandeko na nga eza eloko akobetela e vraiment bravo na Koffi Olomide parce que eloko oya sali eza tellement bien eloko oya sali eza vraiment encourageant eza eloko faut encourager pour que mbala sima ayeba kosala yango lisusu po bible lobi ta eloko ya kokaba ya mukie ezalaka te ya munene ezalaka te oyo yo bimisi opesi loboko oyo epesi yango wana nde nzambe akontraki opesi yango wana pe pambwamaka donc bandeko mosusu namoni bakoloba apesi bana bayoyo kaka chips kaka bonbon bandeko oui bonbon oyo Koffi Olomide apesi msu mwana wana azangaki énergie kana mwa sikra bonbon wana alie énergie pe ezongi chips wana kaka papa na biso apesi eza na bana ebele mosusu aozanga ndenge akomelela mai po bandeko eske boyebi ke mai soko omeli yango sans kolia esalaka même libumpasi eske toyebi yango nayebi te so boyebi yango bandeko nanga mai so omeli mai olamuki bando olamuki bana tongo omeli ka mai ya pamba esalaka libumpasi
mais acte on de papa na biso asali kokende kopesa ne fiske ata chips wana bandeko esali déjà bien makasi parce que toyebi te bana na mso bazalaki na nzala mwa chips wana esali bango bien et permettre bango bayeba komela mai bandeko na nga. Vraiment bravo 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 papa na biso Olomide, continuez vraiment et kosala biso bien makasi et kosala yo moko pe bien et sepelisi même mina nzambe oyo akela biso nyonso esali bien parce que tango bozozwaka fo kosungaka tango bozozwa vraiment fo kosunga kosalela pe bamosusu nde tomoni oke kosala bakofi Olomide baba médecin kala toyebi basimba bambongo Kofi Olomide aza na mbongo. Ah oui, koloba aza na eloko takosi Kofi Olomide aza na bandako aza na mbongo te basali biso ba hôpitaux et sala biso bien. Nesi papa na biso autotika biso mutombodi kembe botala atongela biso hôpital ye moko to yemso atikala ozwa traitement kuna te ni bana na ye ni mwasi na ye mozomona ke eserva bandeko ebele na kati ya mboka na biso lelo so tomoni fali atongi ba école na okaki pe so pa atongi ba mama ba maternité so ndeni ozomona ke eza eloko ezo contribuer na kati ya mboka na biso ezolongola na chômeur. Vraiment soki lobi tomoni pe Kofi Olomide atongeli biso école asali biso surtout ba hôpitaux oyo omona ke bandeko ebele ba okufa na bamboka na biso po nini traitement ya malonge ezate ba soin ya malonge ezate mutu akoya boya azobela eloko ya liboso baosenga ye mbongo avant basimba ye na mikili ya poto soko ozobela okokende boye batala mbongo liboso te batala na mutu liboso après mbongo eke ya sima mais na mboka na biso esenga na mbongo bongo ba osimba yo. Alors bato bazana ba makoki lokwa ba Kofi Olomide ba fali ba mission na biso o ba omona quelque chose so ba sali ba biloko wana ekezala bien makasi vraiment ekosunga même côté ya ba misala pona bandeko o baza kuna mais kosunga biso même côté ya ba santé na biso moko même pour l'éducation bana donc ekezala bien parce que Kofi Olomide to bosana te akoma ambassadeur akoma penza ambassadeur bandeko ebele bayeba te akoma ambassadeur. Alors babiloko aboye ba geste oyo ezosala biso bien mais bandeko ebele balobi banda zala na mama Lia atikala kosala yango te akomi na Sindi asali yango peut-être Sindi mutu atindi asala yango bandeko nanga déjà pona lobela sujet oyo tobosa na nzembo nga na bandela yango mingi Sindi ayemba ba chance na nga ya bomwana esilelinga kaka boye likolo ya ko patiente fidélité bomanga zelaka baninga nyonso babala bo bandeko nzembo yo bandeko ebele bazwa yango ka likolo ndeko na biso Sindi leke apatienta ba chance leka mama Lia leka wana soki ba mama Lia salango te ye lokola ya eko salango mabe eza wapi est-ce que faut ka to comparer te ba comparaison musuto tika ko salango. Et puis qu'est-ce qui prouve que ye mutapesa ki ba idée wana boza pe na ba preuve te eloko pe ezo prouver ezate ke ye mutapesa ki idée wana et soki eza pe ye mutapesa ki idée yango mabe eza wapi balobaka mosapi moko esokola kelongi te tango azalaki na mama Lia oui misapi ezalaki mibale mais mosusu ye aza bon nayebi te comment je peux dire donc soki ye mutu apesaki ide eza mabe te kosunga bato eza mabe te bato ebele mpe balingaka kosunga bato bayeba te ye moko mama Lia boyebi bato asunga na vi na ye ye moko mpe mama si boyebi bato oyo asunga na vi na ye kaka oyo nde boya kolobela bandeko na nga namoni ce n'est pas la peine eloko eza important eza geste oyo surtout tomoni Kofi Olomide azokabolela bana esali kitoko makasi
e sindi pe kuna ake amemi bana mususu bazoyemba apa ka nzembo na moni ke baza bana mike fale pa eyembama nzembo yo ezala ku nzembo ni nzembo moko bayembi wana o bana wana bazosote ekoti te danada ekoti te eloko nini ekoti nzembo wana ezala deja na bétise bi ekoti te to eloko nini bonga na zongo na ndenge nanga parce que ba musicien ba nzembo na bango nyonso ya toyebi ezalaka na nka na bêtise mais geste oyo ya makasi ezaki bana na balie mwa chips bien sûr ndenge bokoloba na niveau mopawo chips ekesa bana wana nini oui toboyi te chips eza eloko te mais eza pe eloko bandeko na muto msu banda alie nano alie te banda tongo tipokwa soki alie mwa chips epesa énergie soki alie mwa bonbon ekepesa ye énergie alors totika pe kojuge ntango moto asali eloko ya malamu tobeta maboko na miniti oyo art oyo Koffi Olomide asali en tout cas asali eloko moko ya malamu tobeteli ye vraiment oyo kaka maboko makasi parce que oyo asali bamusicien ebele bazokoka te ndenge abandi boye susi na biso eza a continuer nango pona mboka na biso toza na baorpheline ebele bamama veve bamama oyo bazangaka même biloko ya kolia baza tellement ebele e soki asali yango mpona bango mpe na mboka surtout na mboka na biso parce que akoma ambassadeur ekezala malamu mingi mais non toya kokritike pour le moment atosepela nao na oyo papa na biso asali. Et voilà, bandeko nanga bo s'abonner, bo like, bo partager. Bisous, bye. Tout le monde a une embarrassé.